Aye lisusu mwasi oyo nzambe atelemisa, mwasi oyo nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende mama Esther Malela Londi, mama Sanjou, la femme de foi, la femme de feu, la femme remplie par l'onction divine. Ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana nzambe nano basimbi lipamboli na bango na maboko te, bademo baza na problème. Yoka bien, mokolo eza kaka moko, mokolo munene pona vina yo, dati pe eza kaka moko. Mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale, le seul et l'unique journée prophétique. Yoka église Jésus Réponse et bongisi mukolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière, journée de délivrance et de guérison miracle. Teme tope suka na mama likambo yango ezali yambala oyo na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi yambala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na mama Esther Malela Londi, mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa baveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya nzambe ya mama Esther. Bakontina nyonso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyonso bapesa batémoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêt Tibang, référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na musako na nzambe pe ozwi solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya mama Esther Malela Londi apambola bino. Shalom bana na nzambe na lola pambola bino tango ekoki balandi ya émission Jésus Réponse bikela mona nkolo o nyusu bomisana kolanda wa bino mama Malela Londi intercesseuse mondiale na ebiki bobenganga na komba mama Sanjou. Bana changu bana muwamba bana funa bolemba te botelema koluka nzambe. Surtout yo mutozolo bake nzambe abosaninga, nzambe azokanisanga te, nzambe aponaka bilongi nzambe abosani yo te pe aponaka bilongi te, azali nzambe pe pona yo. Ngonga na yo pe koki pe tango na yo epusani. Ezali 59 ezoloba loboko na nzambe eza mokuse te po ekomela bino pe litoi na ye ezipami te po eyoka mabondeli na bino. Baningami tango akobongisa na nzambe koki, tango ya kopesa nzambe motema ebelemi. Oyebi mutu azobanga nzambe akoki jamais kotikala lolenge moko. Roi David alobi nini? Atikala komona te mwana na moyenge beni akelela lipa. Jamais banda botama akola ti akomi lolenge aza amona te. Elingi kolakisa ke biso ba Kristo ba etondimela nzambe tokozalaka babola te pe tokonyoka makate parce que nzambe na biso aza na bomoi. Okoyi kolela na tongo meyeba na poko kosepela. Okoyi konyoka na poko meyeba ke na tongo okokumisa munene na nzambe. Po aza toujours pembeni ya ba oya ye. Bitumbe yela kami moyenge beni me nzambe na ye alongisaka ye tango nyonso. Bato bazo croire na nzambe, bazo talela nzambe, bakotikalaka jamais kokufa soni. Kandenge Bible lobi sans Jésus, toza bakufi me longo na Yesu pomo ezali. Bato baza na Jésus Christ kati na bango baza na vie. Mutu azumi pese pai na Yesu bomo eza kati na ye. Na ngi na yebisa yo mukolo moko kake bongisami eza mercredi. Yo mutozo landanga mercredi le 21 décembre, mercredi déjà oyo, il y a mois de décembre oyo de 10h à 18h na Bundi 88 na Bandal Bisengo. Nzambe nanga kobotisa kokangola akobalisa akotombola akoyanola pa akobikisa bato maladi akolongola bobola kati na bato akotombola bato pa akolongola maboko nyonso etoboka yo mutoza so simi mbongo bopo
ata balaki oyo bapesaka yo te yoka terme ya mbala oyo cette fois-ci nakosimba lipamboli na ngai na maboko e lipamboli na ngai ekoleka ngai te molingami bénédiction ya mbala oyo ekoleka yo te oyebi combien au père de bafiancé mibali bayeba kei zemi ekoti melongwe moto azolaka yo me akokisaka te obandi commerce ti ozindaka ata bolamu yango ifo ekende baninga ya bien barelation malamu yango nde obungisaka kaka cette fois-ci okobungisa te okosimba na maboko oyo eza ntango na yo kaka ndenge yesu alobaki na pierre bwaka lisusu monyama na yo petelo alobi na lobi butu mobimba na zwi eloko te na Luc chapitre 5 verset 5 me na liloba na yo nazobwaka encore file na nga nayebi kolembi nayebi kokenda baséminaire bacroisade okenda partout ozoloba na lembi mama sanjour azoloba me nga na sina kenda namonaka te moningami mokolo eza moko ngonga mpe eza moko kobungisa elikya te ata yo oza na kondima te saela ata na kondima na nga yoka ata maloba oyo nazokommunike mpa na yo na nkombo na yesu kristo nazareth oyo elekeli yo moto elekeli nzambe te wana ndenge nalobaka nzambe na nga aza le tout puissant mpe boyebi ke nzambe na nga akotaka makambo ya bato abotisa bikomba asalisa bato opération sans cicatrice abikisa bapota oyo ewumela oza na kaya ya pota mbasu oza na problème ya mpese na nzoto oza na problème ya maladi na libumu no bamiome oyo mesana kobota wana baproblème ya ndenge na ndenge oyo ezolanda yo moninga mitika nayebisa yo ntango ya kobika na yo ekoki oyebiki nde bovivaka na famille na bino mutu akosunga basusu azala te yaya aza mutu apasi baleki baza bato apasi mutu nyonso do bozaka ndenge wana ata matanga ekwei boloba tobenga nani tokointerese nani parce que boyebi ke bato nyonso mutu akosunga aza te me yo okoma sikoyo likonzi ya famille bakotiela motema nzambe akopambola mpo famille na bino ezwa valeur nzambe akosalela mpo libota na bino ezwa mpe esika kotia mokongo eske ozondima mene nani azondima ke avant tokoma le 1er janvier 2023 ke akozwa déjà bénédiction mercredi ozolanda nga nazobengiso mercredi oyo ndeko yo moto ozolanda nga mercredi oyo déjà atoza na tiango meme ozovanda na lukunga ndeko oza na muwamba funa oza na monga fula na kingasani ya suka ovanda na kitambo ozovanda na kintuka bato baza na lutendele baza na kindele baza na campus ngaba lemba bana kinsensu mama sanjour alobi kozanga te mercredi le 21 décembre nzambe na biso atelemi alobi loboko neza mokuse te elinge koma na ndako na yo elinge kota na vi na yo elinge kota na libota na yo alobi litoi na ye ezipami te mpo eyoka mongongo na yo mokolo ya mercredi le 21 décembre oyo déjà awa na bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibangu en face ya Kini marché mongongo na yo yesu akoyoka eloboko na nzambe ekotiama likolo ya mutu na yo yaka okobika nazo confirmer yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth et naza koloba ata yo kondima eza ya kosila me kondima na nga na libondeli na nga ekobikisa na nkombo ya Jésus-Christ de Nazareth nzambe atindi nga mpo na yo atelemisanga na makambo ya kobondela mpo na babeli babika bakanga mibakangolama boyebi nzambe na nga ndenge asalaka moninga mibisika ozolanda ngai pesa bomoi epai na nzambe parce que ekobika na yo ekoki Bible elobi sans Jésus toza bakufi mais longo na Yesu bomoi ezali moningami tokena na régie bopesa biso sport bazotiela biso oyoka ndenge nini baza kosala yo mbela olanda nanu pe ba témoignage bazotiela biso olanda ba témoignage oyoka pe bandeko baza ko sensibiliser bino ke boya bango bazala babika bakangolama bakoma pe kobenga bino tozana na sport après tokozonga neteni moko ya makambo nazosenga pwete olanda mais mokolo ya mercredi le 21 décembre déjà oyo na ngonga ya 10h kino 18h awa na commune ya Bandalungwa na quartier Bisengo avenue Bundi référence arrêt Chibangu en face ya Kini marché moninga mi tozobenga yo ngana lobi Yesu sala ndenge olingi kosala nzambe ayebi makambo na yo ayebi pasi oza nango ayebi bitumbo bazo préparer na musika ayebi nini balingi basala ilo lobi nzambe na biso azoyeba ba sabotage nyonso mais akotelema mutu asuka avant bango basala o balingi basala yo nzambe na lola Jésus-Christ de Nazareth oyanga tobenga ke Jésus réponse akotaka makambo ya bato akotelema avant bato mokili basala o balingi basala est-ce que oza kondima makambo nazoyebiso ke bakosukisa yo te me nzambe akosukisa bango zongisa amen mercredi le 21 décembre
2022 on a bundi 88 na bandal bisengo arrêti bango de 10h à 18h. Bope sabisona no sport na régie. Aye lisusu mwasi oyo nzambe atelemisa, mwasi oyo nzambe apesa nguya, bandabo mwana na ye ti lelo, yende mama Esther Malela Londi, mama Sanjou, la femme de foi, la femme de feu, la femme remplie par l'onction divine. Ye alobaki akotika te, akolemba pete, aussi longtemps que bana nzambe nano basimbi lipamboli na bango na maboko te, ba démon baza na problème. Yoka bien, mokolo ezakaka mokolo munene pona vina yo, dati pe ezakaka moko. Mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale, le seul et l'unique journée prophétique. Yoka église Jésus Réponse et bongisi mokolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière, journée de délivrance et de guérison miracle. Teme tope suka na mama likambo yango ezali yambala oyo na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi yambala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te, okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge, boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na mama Esther Malela Londi, mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa, bavegle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya nzambe ya mama Esther. Bakontina nyonso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune, okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyonso bapesa ba témoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na bandal bisengo arrêt Tibang, référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na mosako na nzambe pe ozwi solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya mama Esther Malela Londi apambola bino. Be dalobaka shosho to lamuka to pelisa moto ya losambo. Est-ce que boyebi ke toza na sukambula? Sukambula eya na makambo ebele. Yo zakaka na kende boy, na zonga boy. Yaka na mtosambela. Mukolo mercredi le 21 décembre ezaka mukolo moko tolobi de 10h à 18h. Mercredi le 21 décembre eza mukolo lobi na kendo tekate, na kende klasite, na kende musalate, na kena kusambela na mama Malela Londi. Na kutana na mobondeli ya bikolo mabota nzambe na ye asalilanga. Eloko nezo pousser oya na kati ya prière oyo ezaka thème oyo. Bible lobi ni yambala oyo lipamboli na yo moningami ekoleka yo te sengelo toucher. C'est ça. Tika na yebiso ke ba nyonso bozolanda biso ndenge Biblia elobaka mutu moko ta koyepa ina nkolo azonga lolenge moko. Mutu moko te ayepa ina Yesu atikala ka même modèle. Jamais. Yango Yesu azobenga yo. Ndenge Matthieu 11:28 elobi boya na mikumba na bino epa ina ngai. Bino nyonso bolembi nga na kopesa bino bopeni. Jésus Christ aza kobenga bino. Thème oyo e kembisa foi na yo. Elendisa kondima na yo pe ozwa décision oya. Koyoka mutu te, kolanda pe mingongo abatu te. Melanda molimo mosanto. Oyo Bible eza koloba soko yoki mongongo na Nzambe koyesa motema na yo makasi te. Mercredi le 21 décembre eza mukolo na yo na libota na yo. Eza mukolo ya makambo na nozwa te. Oye bien, mozo sa kalikilo lobi depuis janvier tito komi décembre na moi loko na zuite kobungi selikate. Avant le 31 décembre, avant le 1er janvier 2023, moninga mi le 21 décembre, mercredi. Déjà miracle les okoto na nzoto. Zongi sa amen. Réponse les simba na maboko na yo. Zongi sa amen. Na yebi Nzambe nanga. Eloko ekolembane ezate.
Ka moko te ko pesé aza le tout puissant. Ce qui est rata ki lobi lelo ko ratete. Ce qui ne bandeli ane simba ki te mena suka ezo simba. Yaka ndo kutana muto aza na alliance. Yako kutana muto nzambe azo lekila na nzela na ye. Ke libondeli nange pesa o solution. Est-ce que kondi m'amène? Ozo zela kokoma a le 21 mercredi. Le 21 décembre mercredi. Bato baza libanda mboka, bokolanda biso na Facebook, bokolanda biso vraiment na page na biso oyo il y a Jésus réponse officielle. Donc au beti na Facebook na page, il y a Jésus réponse officielle. Donc au beti pe sur chaîne na YouTube, et ça Jésus réponse TV. Na WhatsApp et ça 82 23 44 233. Salango pe mtosta la internet, bandeko bozolanda biso na WhatsApp pour ko partager message. Mercredi le 21 décembre, Église Jésus réponse et bien si batunyonso que baya kobondela elongo na mama malela londi to mama londi pena ba Jésus réponse nyonso yo muto kenda ozonga sima ti lelo ozomona te ke ozwe lo côté zongela nzambe. Mercredi le 21 eza mukolo na yo yaka kobondela nzambe obika na maladie umeli ozwa pe libala kombi ba fiancé bakimaka osimba pe mwana. Pourquoi yo kufela kaka? Puna nini yo ka bazemi elongwaka? Muninga mi yaka turo thème oyo eza yo. Oyo lango na décision que cette fois-ci li pamboli nanga ekolekanga te ozo ka thème ndenge ezali yo tango zo ya mercredi le 21 décembre awa na bandal. Bandal ebani arrêti bango ebani so komika na arrêti bango bandal tuna kaka veni Bundi 88 déjà en face à qui le marché bazo tchelabino au mona déjà panneau ya maman eza wana. Maman Sanjour a télé tandi maboko azozela yo. Bandeko balanda biso na radio, nous en a 082 23 44 233. Ozolanda ngo na maladie umeli, ozozela nini? Yaka mercredi okobika. Na kombo na Yesu Christ Nazareth, kocha tembete kokanga motema na yote. Yo moto vando za na celibat, wana problème azobengo oza stérile. Bakomo bake mukongwe kufa, ba matrice ekoma nango bololo. Ya yo esi ebeba, bato bazo chola yo. Ndeko ozolanda ngo za la mobile. Ozala mwasi munga ngalobi ko botsa mwasi na ote alobi ko botela mobali no bana te yaka kolukanga mercredi oyo déjà il y a le 21 décembre 2022 de 10h à 18h awana Bundi 88 moninga mi yaka okomona kembo na nzambe yaka okobika loboko na nzambe okolobaki wi nzambe asalaka Régie bopesa biso lisusu ba sensibilisation o bandeko baza kobengisa bandeko misusu pesi matoko yeba kozwa pe ba témoignage. Mais toza na 21 jours de prière. 21 jours de prière, on est concerné pe yo mutozo talanga. Bien aimé, nebi konyo kwa mingi. Nebi ke so bandi likambu toujours erataka kaka. Soko bando koma na suka te mais nebi so ke yaka na ntama malela lonti oyo. Ana besoin na yo. Moli mapamboli oyo rata mais tout oyo okorate yango te ko sene pamboli na maboko. Na bengi yo bien aimé, yaka to luka nzambe po nzambe ba luka ka ye bien aimé. Nebi ke zo lekela yo. Mais biso to rata moto tizaka awas oyo lekeli moto lekeli nzambe te yango na bengi yo na 21 jours oyo yaka ko simba oyo yo orata yaka ko simba oyo yo orata na betisi te na phrase tala 2023 okota ngo longo na nzambe oza ba promesse ebele rata mais ceux qui auraient biso na 21 jours tala tour e ko raté te ko simba lipamboli na yo bien aimé tala toza na Bundi 88 na Bandal Bisengo bien aimé. Nous avons précisé bien pour l'adresse. Nous avons Bandal Bisengo, avenue Bundi numéro 88. Kozanga te bien aimé. Nzambaza na posa na yo. Bongo clôture na biso. Et kozala mercredi le 21 bien aimé. Biso nous sommes tolo na de 10h à 18h bien aimé. One place tozo kanga. Nana espérons pour nous dire que yo zo rejoindre biso yo zo ya pour longo na ntama malela londi to ratete oyo erata biso to toko simba atano kwa loba mama leki aloba tala ya turo yo okoratete bana nzambe partout bozolanda ngai naye ko témoigner monela nzambe 100 jours po asaleli ngai makamba minene bandeko na ngai toza na nzambe na mboka oya Congo nzambe mama 100 jours azan
nzambe ya bomo ndenge bozomona ngai nakomaki na suka bamama bozolanda ngai boyebi soki mwasi azobota te nini oyo ekomaka na libala na ngai nakomaki na suka nasali 6 ans nabotaka te natamboli partout na baeglise na bokoko nazolobiko te nakomaki na suka mokolo moko naye kolanda mama Malela Londi na télévision azobenga bato mpo na 8e édition 100 jours nga mpe nakendaki naluki nzambe na ye nayoki mama azoteyake bozala na kondima nga mpe nazwaki décision ya kotia kondima bandeko bozomona ngai kondima natiaki nasalaki kutu mwana bitendi mpo na kolakisa nzambe kondima bandeko na ngai nazali komemaka mwana bitendi boye lokola mwana kasi azalaki mwana te nasalelaki kondima na ngai ndenge mama teyaki abibotia kondima bokomona loboko ya nzambe Malela Londi nakomaki komema mwana bitendi wana epa mama na bandi koyebisa mama nzambe na yo akomisa ye mwana ya bomoi nanu nazwaki zemi te nazomemaka mwana popi mama ebisinga tiaka kondima okomona okokoma na mwana solo bandeko na ngai na kondima na ngai nazalaki nango naye kozwa zemi na nzambe 100 jours oyo arataka te ya tikotaki botala bebe oyo apesi ngai bebe Esther Malela Londi napesi eka kumba mama nasalaki 6 ans nazobota te munganga alobi na ngai nabota lisusu te matrice na ngai eza ya kopola kasi na nzela nzambe Malela Londi akausinga matrice oyo bango bamonaki ya kopola opération sa cicatrice apona ye kokumba zemi naboti mwana yeyo bozomona ye bilo bato botiaka tembe o aza na kisi apesinga mai te kisi te tonga te kaka na ba prière na libondeli ya 100 jours ya 8e édition na komboka ya Yesu ngai yo na boti botika tembe botika koyoka bato nzamba solo azalia bato balobaka aza na kisi baza na zuwa na ndenge nzambe Malela Londi asalaka yango basolo babongo nga na bengi bino tembe te kisi te ngai moko na vivre yango pe na moni yango kisi te mai te na zwi mwana ya bomoi yewe bozomona epanda 6 ans hôpital elonga kinga te kasi nzambo Malela Londi apesi nga mwana ya bomoi na nzela libondeli na kisi te mai te moningami yo mutolandi déjà sensibilisation ya bandeko baza kobenga bino oyo bakutana na nzambe bamona loboko ya nzambe babite tobenga pe baninga mosusu soko yoki mongongo ya nzambe koyesa motema no makasi te c'est vrai lobi kuna ozwaki te lobi kuna osimbaki te mais yambala oyaka nga nazotambolaka na verset oyo ya Luc chapitre 5 verset 5 wapi Pierre alobaki na Jésus na lobi butu mobimba na zwi eloko te me na liloba na yo nazobwaka file na nga baningami Pierre asalelaki liloba Jésus atiaki foi na liloba Jésus ntango abwaki file azwaki mbisi ebele nayebiki yo moko oza suna foi te yo moko makasi eza lisusu te me yaka ata na kondima na nga yaka ata na liloba onga nazoteya yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth moningami okotémoigner mokolo ezaka moko mercredi le 21 décembre le 21 décembre eza sumusika te nde nalobi ke okoregrete te parce que janvier sili février mars avril tokomi na décembre nzambe na biso atelemaka moto asuka avant tokoma le 31 décembre avant kota 2023 ndeko Yesu akosala eloko eza mercredi oyaka koloba te na kolanda mama na internet ndenge alobi to s'abonner na page ya Facebook Jésus réponse officielle na kolande kuna na chaîne ya YouTube Jésus réponse TV te yoza na Kishasa yako yaka na église yaka tokuta na boto sambela de 10h à 18h oboyi na kokende musala olobi na kena kosambela olobi na kende classe te na kende oteka te na sambela na nzambe yo moko komona bikisa na molimo na yo luka na solution ya vie na yo luka na délivrance ya vie na yo moninga mi mercredi ezaka mokolo moko zwi décision obimi na ndako na tongo lobi na kolie eloko te na kesambela na mama 100 jours nzambe akokota likambo na yo sans Jésus toza bakufi mais longo na Yesu vie eza Yesu kati na motu bomoi soko oza na mwana kati na yo Yesu Kristo oza na nyonso ndeko yaka mercredi tokobeta mabolongo banda 10h ti 18h yo moko kopesa nga raison yambala o tolobi na thème na biso lipamboli na nga ekoleka ngai te cette fois-ci ozosimba na maboko makambo yo kweisa makambo bayiba babotola ndeko yaka toza na cancer ata balobi koza na estomac moko esilaka te obela gastrite epesaka mitema moto mikuwa pasi na mukongo oza na badouleur moko na mikuwa esilaka te okoma kobela mukongo wana makambo ebele yaka na maladi na yo okobika awa mercredi le 21 décembre okokangolama awa mercredi le 21 décembre
okozwa délivrance awa mercredi le 21 décembre oyo déjà 2022 de 10h à 18h. Kozanga te kotikala te Yesu akokota likambo na yo. Toza na nzambe ya makasi, toza na nzambe ya bomoi, toza na Yesu akotaka makambo ya batu, nzambo ya bongolaka, oyo azali lumière, oyo achangeaka lolenga bana na ye. Sans Jésus, toza bakufi. Mais longo na Yesu vie eza bandeko. Tout l'andana ba témoignage. Mercredi déjà oyo le 21 décembre. Nazo benga yo mutoza na Kintuka, yo mutoza na Masina, oza na Lemba, oza na Bumbu, oza na Selembao, na Bandal, bana nyonso baza na Makala, bovandaka, oza na Kanduka, Jamaïque, partout bozali na Monga Fula na Kingasani na Suka, bisike nyonso bozali bana Kinsensu, mama bosani note matete, boya kosambela nzambe, bana changu bozolanda mama 100 jours, kotika la te mercredi, et si quand nzambe azalaka, ezaka musika te, talaka ba problème ozanango. Tala des années ndenge ozolika na ba moment moko ya mabe ndenge vino ezaka ko nyokoma est-ce que koya te obika osala lokola petelo alobi na liloba na yo nazobwaka file nanga ata na yo moko esimba te mais tout ata na liloba mosala nzambe yaka mercredi papa ozoyokanga molimo nzambe lobeli yo kokanga mutema te yaya mama ozoyokanga molimo santo lobeli yo kokanga mutema te yaka mercredi awa na Bandal avenue Bundi 88 arrêt Bango en face à qui marché. On peut récupérer les balles na yoana. On peut récupérer nyonso bongisaki. On peut récupérer mbongo na obozu na yo. On peut récupérer ba valeur na yo komi tungisate. Bango ba koti bundo yo kota bo Yesu. Bango ba sombi ba kisi yo somba Jésus. Yaka kokota pa na Yesu Kristo kangama na ye na kondima na yo. Tozi ba témoignage. Na koki kozami c'était ko témoigner mon na nzamba maïla longi parce que asalinga ba c'est bon to lo baka nzamba maïla asalinga ba c'est bon ngapi na ekita lokola maman elengi oye awa na eki oluka nzamba maïla longi parce que na landaki na télé vraiment à tout atingai na kotaki awa na bondelaki na lelaki bezaki ba problème na ngai na binzambe na senga makambo ebele nayebisa nzambe nga na age ya 25 ans fo na bala ndenge nini nazokende déjà 26 ans na obala te vraiment nalamusaki Yesu oyo parce que so natika eka boye oyo na nga nazwango te yango nabengaki lamusa Yesu na nga aza résultat ya lamusa Yesu na nga nayaki nalelaki tolala na mabele bakofukama donc la pesa qui fait un nzambe oyo na kota ki awa na baki nzambe okisela ngai eloko esalamaka te na famille na nga nde ekosalama soki elekaka boye ezongaka boye ngai te il faut ekokisama malgré na banda ekoloba ngo avant na ye na église mais namonaki ezokokisama te mpe nzambe nga alobaki so bandeko na ngai ezosalama boye ngai ezala te changer pe kombo ya famille na ngai so bayebeli so na kombo boye o changer yango na lela tingati so na tiki na okoka te na oluka nzamba malela longi nayaki na leli na luki na mwa temps mokie donc nasalaki même pas 4 mois boye nayokutana na freshandi okomi lelo mon amour na ye nakutani na ye apresentaki nga epa baparent e baparent basepelaki na nga. Et puis, humilité, 7 mois après, tu es comme ça après d'autres. Papa, le gars qui a monté à Kandé, Basali, Awa, Mbomona qui a présenté à Bissopé, à bi mariage, peut-être au copain, Molamwa, Wakaka, Awa, pour vous, mais la pété. Il y a un peu humilité. Tout ça qui présente le 27 novembre, je crois, le résultat mariage. Donc, les accords, maman, elle a tout ça la boue. Et puis, on a tout ça qui. Parce que nazalaki pe nazo ya église ma na melaka na ngai na ndo melaka na pe masanga nzamba lola azwa lokumu baningami obozolanda biso ndenge nazolobela mokolo ya mercredi le 21 décembre oyoki ba témoignage yo pe yaka okotémoigner na loba nzambe na nga arataka te na baka bato akorate te na kana yo oyebi makambo ezolelisa yo oyebi bapasi ozoleka nango mpona nini ozozwa mokano oyo nakende te ndenge eza bona kenda te sala lokola petelo alobi nga moko maître nalobi mbisi butu mobima nazwi eloko te kaka na meme mai na meme ebale me Pierre alobi nini na maloba na yo
Jésus na maloba na yo nazobwaka munyama na nga abwaki file Bible lobi azwi bambisi ebele salela pe kondima ya maloba ya mosali na Nzambe. Bible lobi na biso Nzambe aza sima ya maloba basali ne posa nini akokisa yango. Aza sima maloba na biso po akokisa. Sans Yesu ndeko nanga toza pamba yake pa ina Nzambe tika banzela banganga kisi tika bikota kota tika obakende kosanga ba service obakende kosala nga boy bato bakende ba service bazwa eloko te yake pa ina Yesu. Nzambe nanga kota kama makambo bato aza Jésus réponse atindinga pona bondela pona yo et prière nanga ekopesa solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na ebi Nzambe nanga ozola nango za cadre songolo wana poso zo poste moko munene wana posa grade munene wana posa vraiment o mata promotion yaka na kobondela pona yo et Nzambe nanga akopesa esika ya munene olingo mata yaka o nga na za posa mumbongo o nga na lingi kimekota yaka komona yo moko ba miracle kokanga mutema te koyoka pe sonité baluka Nzambe na sonité kotala batu te parce que ozokufa na souci na ndako na makambo ezokomelwa mariage na yo na makambo ezokomelwa musala na makambo ya famille ozokufa na ba problème yo moko yaka siko epa Nzambe pose solution. Eza mercredi déjà oyo le 21 décembre mercredi le 21 décembre 2022 kozanga te pe kotikala te Yesu azokota likambo na yo moningami toza wapi na Bundi 88 na Bandal Bisengo arrêti bango landa bandeko bazopesa adresse ozomona pe ba image ya ba prière ya bandeko bayaka basambeli babika ozolandi ba témoignage olandi mambo ebele et zo siko adresse et puis tozoka bona parce que nazana mingi ya koloba te nazozela yo le 21 awa le 21 ya mois o ya décembre 2022 ezali mercredi le 21 décembre yaka tobondela elongo Yesu akota likambo na yo moningami bandeko balanda biso na radio 082 23 44 233 082 23 44 233 moningami okoyi kokomela biso na WhatsApp na numéro wana eza na WhatsApp okoyi pe ko s'abonner na page na biso ya Facebook eza na kombo ya Jésus Réponse officiel et chaîne na biso ya YouTube eza na kombo ya Jésus Réponse TV kozanga te mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na sukisi awa mpe na pamboli bino onoso bozaki na maladie bozaki na ba problème et loboko na Nzambe na ngai Yesu ya Nazareth esimba bino partout bozali babeli babika bakanga miba kangolama o bazanga kimia bazwa kimia tolobi merci Seigneur Jésus-Christ amen lopango na bino etekama te marchandise moko mutuka o oteka biloko moko etambolaka te yaka mercredi tokobondela okomona mbala moko bakosomba eloko wana yebiso ataki mosakoli na Nzambe boyebi Nzamba mama salaka akotaka makambo ya bato kombo ne Jésus réponse kokanga motema te yaka mercredi le 21 décembre mercredi déjà oyo de 10h à 18h toza na Bundi 88 na Bandal Bisengo arrêt Chibango en face ya Kin marché landa adresse oya Lombango mercredi le 21 décembre 2022 tozo zelao de 10h à 18h na Bundi 88 arrêt Chibango en face ya Kin marché landa adresse pe partager message pe na bato nyonso soki ozana internet na yo salelaka Nzambe akopambolo kotikala te kozanga te moningami Nzambe alobeli yo amen. Aye lisusu mwasi oyo Nzambe atelemisa mwasi oyo Nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende mama Esther Malela Londi mama Sanjou la femme de foi la femme de feu la femme remplie par l'onction divine ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana Nzambe naloba simbi lipamboli na bango na maboko te ba demo bazana problème yoka bien mokolo ezakaka mokolo munene pona vina yo dati pe ezakaka moko mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale le seul et l'unique journée prophétique yoka église Jésus Réponse ebongisi mokolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière journée de délivrance et de guérison miracle teme tope suka na mama likambo yango ezali ya mbala oyo
na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi ya mbala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te, okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge, boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na Mama Esther Malela Londi, Mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge Nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa ba aveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya Nzambe ya Mama Esther. Ba kontina nyoso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune. Okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyoso bapesa ba témoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêti bang référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya Mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na mosako na Nzambe pe ozui solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya Mama Esther Malela Londi apambola bino.